Merci beaucoup Pengani. Na ba rumeur ka neto yo ka li solo moko. Tango wera ka proposer Nathalie makoma ayemba nzembo ya pe a proposer Rabino Faimo bimba boyemba. Mais bino bobo ya Nathalie ndima est-ce que c'est solo? Oui, et que pas bolo barabo wa kizara wera nda azali cause ya kopenga Nathalie. En tout cas bande kolanga sala biso pasi mingi. To laksike tango tambola mokili yebaka ngo miso na nzambe emona yo. Mokolo oyo yoko opengwa otosa mibeko ya nzambe te yebaka ofongoli porte ya makambo ebele. Don't Jesus no lie. Ye azali Alpha Omega. Azala kipe ya kozala. Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville, makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Cilier. Agence Coliko, fret aérienne et maritime. Spécialité na bango, bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse. Ozala na France, to na mboka nyonso ya Europe, ozala na Canada, les États-Unis, ton Amérique du Sud, ozala na Russie, Asie. Il suffit ozala na adresse, bakoya ko tombola kolina yo bango moko. Ata ezali ya mokie moins d'un kilo, bakoya ko tombola. Pona ba ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance, 93 420 Villepinte. Plus 33 6 27 32 94 32. Agence Coliko, le sérieux de Sponsor officiel, BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de tente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440. BM Hotel, Bernadette Mass. Cette émission est sponsorisée par Papy Leroux. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Mingi Nabino, Bandeko Balandia, Congo Mokili, Nabi Kebozali ebele partout dans le monde, Bozola Nabiso à travers site Nabino ou Meme Larabino, information sur na caméra, Tozana Newman, Yenda Sali Kebo, Zabiso la Banda Nabino, na montage, Tozana Jordan Kambala, Azaye Morote, Azana Sim CC, Yenda Sala finissage, Kobo Zabiso, en tout cas na YouTube, na Pesibino Mbote, Batutu et Sika Bozuli Bako, Landabiso, merci Nandenge Bo, Laksabiso Bolingo, merci na confiance au Bo Pesibiso. Pour biso na bino to sala raje moko to tchaka numéro na biso eza affiché na télévision na bino na portable na bino na tablette na bino place au de sota la biso ozwa biso au mona numéro na biso eza na sewana bo ponaki artiste na biso to ya malelo donc bato ba ponaki artiste na biso ya lelo na si boza je on po mito na bino eza vraiment ezaki vraiment ba bienvenue to reçoit na artiste vraiment na molai par rapport ya musala sala lelo to zana Pengani Makoma ça dit moko ya ba Makoma yende aza invité na biso na tongwa lelo aza na Kinshasa yango tulobaki tokotika ya le kaboyete to kutani toyeba na bato ba otala biso bit ya voyage na Kinshasa eza nini
Ah, nayaki vacances, nayaki pepo na kota la bande konanga, kota la famille, nayaki pepo na kosolola pona makambo ya album nanga préparation album o nazo sala. Avant to beta masolo album tozonga moi sima moke parce que bino bobimi ba makoma biso to yaki no bana mike to ta bino na ndaku na ba style na bino ya basuki ebele bozaki nango msu yo zaki na style ba teinture à rouge hermo piercing tatouage donc on no na bino bongo mais lelo ngai et ça linga plaisir ya ko za la pembe na ko tuno mituna yebisa biso nanu idée ya ko sanga na famille mobimba bo sala album bo sala groupe na bino bo yembela nzambe e utaki wapi. Ouf, en tout cas eza histoire momulai idée ya ko sanga na makoma ko yemba groupe makoma ko koma groupe makoma boye et bandi dans église. En tout cas wana sans vous mentir sans vous mentir na ça no vérité groupe makoma banda en église na chorale maman abota biso abandaki kolinga mingi to embela seigneur na kat na église tozaki vraiment bana mikie to bandai ko mona ngo lokola neti ke punition na ko lo baleti punition mona moyo osakana ezate na baninga na yo o mona mama lobi non il faut boya boyemba era chorale koki église enge banda to bandi ko yemba donc to no mona ngo vraiment pona ni to yemba il fallait to sakana bana popi tout ça la main maman ndai ko bala biso ke ezali eloko moko toza kosala nzamba ofuta biso un jour voilà. Bobandi koyemba album a liboso e kamisa biso po bato ba otala biso ba yebi ke ba ne wana ba chrétien ba na ndenge na bomba ndo la clip ba na ndenge na bomba lataka ba na ndenge na bomba ba yemba boya bo imposer style moko ezake piercing teinture à rouge tatouage koyemba molo ko bozo rapper boya bo imposer style moko na yebite bino moko tango boya ke na bozo tango boyaki na style wana e bando reprocher bino tata ke ba chrétien boyembela nzambe bo misi face mo boloko bobeta na musique ndombolo. Oh non bana nzambe bo talanga bo landanga no yesa bino likamoko biso tango prophétie ebimaki na kati na église ebimaki pa mama esaki mama ke bana na yo nzambe na lola pamboli libumu na yo biso ko to tala car to bana mike alobaki ke seigneur alobaki na kati na prophète na tangu wana alobaki ke bana na yo nzamba otombola bango mokili mobimba kombo na bango makoma ekoyeba na mokili mobimba bato na génération bakoyeba kombo na bango ezali nde lolenge seigneur aotinda bango bayembela ye mais mokili kozala choqué na look wana na mona muke na osaka na babarbi na zamona muke na yebelo côté mais balobaki ke bakozana look moko mokili kozala choqué mais ezali etindama na Yesu Masia Seigneur moka tinda ki bongo po anipoto te ya ba oyo bazala ki lokola lolenge lokola biso mais bazali vraiment ba chrétien so na kata motema na bango na misala na bango nzamba za komona mais bazana soni ya kokende na église po na façon bazali bazobenga na bango nzamba yokaki kolelela bato wana alobaki na prophétique na poni bana ya mama oyo na ko utiliser bango pardon bo excusenga na loba mingi mona lulemo na koti utiliser bango pona bateya baninga na bango po baya koko na lolenge bazali pa na Yesu Masia en plus nzamba loba ke bako changer ayemoka ko changer bango malembe na façon oye tata alingi. Bon réaliser l'album Misatu Bamakoma 3 albums hein. Oui. 3 albums. Album alboso titre langzeni. Album alboso zali Jesus for Life. Oto embaki na pesi onde motema nanga. No nayoki sango masia aye ezalaki featuring. Na époque wana papa Pembele abengaki biso to yemba poto aki papa Pembe tondo sambela na église moko. Batmi bayebi likambo wana te tondo sambela na église moko so to yemba na chorale ando se pena biso mingi bando bo yemba bien na chorale bana ba voix bien moi biso to tala ekaka ya lobi nga sala album na ye abina obenga bino bana chorale ya Allemagne tozaki na Allemagne na tango wana na obenga bino bo yemba na album na album na ye normalement ezalaki nzembo ne zakande mususu ezalaki nayoki sango masia aye ko biso ko tobit no to koyemba ndenge façon zoloba te po biso to ko kapza koyemba rumba makasi te to sala ngo na façon na biso abibo sala kasi na ndenge bolingi yango toyembaki nayoki sango masia aye donc yango na toyembaki bongo asepe nango pe ebimi à partir ya wana ezalaki nango bilaka nzambe soki toyembi na papa Pembele
nzamba yebaki ko bimisa biso mbala moko makoma na façon ndenge alingaki. Album mami balé ezaki nini? Non, wana ya liboso apembe ezaki featuring, ya liboso no, Jesus no life, ya mibale ezali no Jesus no life. No Jesus no life. Ye azali Alpha Omega. Azala kipe ya kozala. Donc voilà, nzembo wana no Jesus no life. Ya misa to ezali yeah yeah. Hey yeah yeah. Hey yeah yeah. Ezali Evolution. 3 albums. Ndenge na yeba to monaka même na orchestre même na famille zara moi liboso azali mon ami balé. Nde bozaki bino surtout wana président au groupe ezaki nani? Dirigeant na bino quoi. Nakolo bake tozaki na président te ya groupe makoma. Tozaki kara famille ndenge tozalaki ndenge tozalaki pe na makoma. Donc façon au bonne comme na makoma ezalaki façon na biso na famille ndenge tozalaka. Ya adu maman liboso mama kolisaki biso mingi. Yaya tobanga yaya mibale tobanga yami donc kolisa biso ne kambeli moko ke tozala vraiment na botosi na bayaya toyeba kozala a famille ensemble. Soki ya adu malobi likambu na biso alobi neti pengani se kaponga zaki na habitude mingi nazara boy nakanga ka boy elongi bo naza mais ndenge nanga siko yadu bandolo balanga mingi boy te seka moi na seki po nini azaki moko contrôler biso façon de tozalaki ndenge ando contrôler biso na famille ndenge pezaki pe na groupe makoma donc mona pengani seka moi nanga ça va au moins so na pe savon mona zongi suboy yaki ndenge nanga ya tutala azaki mingi ko contrôler biso na ba voix ba code vocal mo yembi abi wana te kita te bongo te cha donc ya tutala ya Martin azaki mi kota kote ya soki tozo yemba au moins yemba ta lobi ava to banda ko yemba foto fuka mi to bondeli voilà tozaki moi lolenge na biso da famille ndenge zalaki ndenge pezaki no lenge na ko yemba. Merci beaucoup Pengani. Na ba rimer ka ndenge toyoka li solo moko tango wera ko proposer Nathalie makoma ayemba nzembo ya pe a proposer bino fai mobimba boyemba mais bino boboyaka Nathalie andima est-ce que ça ya solo? Oui, a que proposer biso toza en Allemagne, voilà toi en Allemagne to boyaka likambo wana parce que ezalaka na ba loi au Seigneur aloba na biso to respecter to ko yemba na mutute yemoka yebi sina. Donc ko tout na Seigneur te Seigneur po ani oboy na yemba non yo tango nzamba lobi fo otia mutu na se otosa o molimo elobi na kati na yo n'importe quoi na Seigneur apekisaka biso to yemba na batu alobaki ke makoma nazalo na posa boyembela nanu to yembela nanu ye to sala musala o Seigneur tinda na kati na biso siko aki ko proposer makoma nyonso to boyaka sima nango to ko mona ke Nathalie ayembi na ye to ko mona Nathalie ndimi ayemba na ye mais il fallait pas pour fallait to sana mibeko oyo nzamba loba na kati biso to yemba nanu biso to yemba nanu voilà ngwana ezalaki bon na sens wana ko yemba Nathalie na Wirason et ko fongole susu ACP na musique en ACP na musique profane de to benga en musique profane aye ko yemba na papa oyemba quelque part bolo barabo wakizara weranda zali cause ya ko pengwa Nathalie. Non, toi akizaka yete non yaza moto nzamba keli to akize pona nini biso toza nani po to akize ye na tout cas na oyebisa olika moko au moins tant Nathalie ko ndima ayemba na ye musique wana ezalaki déjà likambo moko porte déjà efungwa maki donc ça t'a kana makambo ebele tanga moni porte efungwa mi a komisa yo na lolenge oyo yesu ko alingi akomi ko contrôler yo biso na tango wana to lingaka te to sepelaka te mais et c'est ko salama déjà mais tolelaka pas Seigneur donc nzambe kaka yo kamawa azong c'est la biso bolingo Nathalie zonga ko yembela ye ko salela ye depuis wana besoin de décision na peut-être décision besoin bobimisa so album te bandane de kona bino embrassa monde mususu bino moko na famille sala bino ndenge nini bomona ke bozalaki bana oyo
nzambe boaki tobenga mino bana bilaka quoi bana bilaka nzamba pambola libuma mama pesa basa na nzambe babima travers libuma mama siko na bino surtout bandaki bien mais moko na bino mo na bino suka a dérailler a dérouter a changer na nzela pe le to comme omona ye a oyemba ne banzembo emso alati na elamba bino alati na elamba mukuse emso a moitié ni azo poster ba photo mususu or to yebaki na ngambo ya nzambe to mona batu mingi awuti ni na mokili aye akoti mais ye asali le contraire awuti koto ake kuna bino moko esala bino nde ntambo mona ka ebongo en tout cas bande kolanga sala biso pasi mingi poto yoko kopone ke moni na ndela esibino ozalaka prophète ozalaka pasteur ozalaka apôtre évangéliste yebaka motango osala seigneur azotala yo miso na ebite so boyebi nzembo mo akala to na ramona muke na ndo linga mingi oyo tambolaka na mokilo yebaka kolo amoni yo atabutu atamoyo yebaka kolo amoni yo nyoso kosala na mokili ndeko kolo amoni yo miso na nzambe donc nzembo na ndo lingango mingi nezanaka mwana muke do laksike tango tambola mokili yebaka ngo miso na nzambe emona yo mokolo oyo yoko opengwa otosa mibeko ya nzambe te yebaki ofongoli porte ya makambu ebele tangu satana ayaka na makambu ebele okomisa yo rebelle koleka ndenge ozalaka liboso soko ozalaka liboso kutu muke rebelle akomisa susu 100% rebelle osala makambo na lolenge oyo mokili ekokamwa ekofongola monoko wana babenga ngo ke oza na sous contrôle ya diable ya démon zo contrôler yo parce que nzambe alongolaka lumière na ye na tangu mutu yo fongoli porte alongoli lumière ne mais lumière ne ke musika te asimbi okazotala yo tangu sikoyo ozo continuer ka mabe ya simbi kaka mais mokolo yo ko sosola ako frapper soit na maladie soit na biloko ne komo zika soit akangi yo succès eza soute o koma kosala kisi sikoyo pa nini esala yo o mataka yebaka ngo nzambe azotala kaka misu ne tala yo mais mokolo oyo ko lapa mabe wana nyoso nde nzambe akozongisa lumière na ye na kati na yo okongenga kukoleka na ba misusu o babandai kongenga na bonzambe o bapengwa te pa nini po nzambe okaka mawa na moto oyo ake kosala mokili yango na osenga bino bandeko na ngai bo tia Nathalie na mabondeli boyebi kaka akomisa moto oyo apengwi akomisa milangwa akomisa bondumba akomisa ye kolata biloko moko oyo mokile ko o bato basambela nzambe te bakosepela baloba o peza mutu na biso po nini po satana wana zobeta maboko aloba nzambe moni yo pesake bilaka opesake toala ndenge na ndenge moni sikonde na sakani na ye yango wana bo tia na ba prière mawana moto oyo akosepela malheur ya Nathalie moto kutu noma fo bolela ke nzamba bongola ye aya kozonga kosambela epa ya Seigneur na kolanda ndo zoloba pengani makoma opesi exemple mo kitoko soki mutazaki pa nzamba longwe nzamba frapaka bwena bweto oyoka ki pe lisolo moya yo eza na batu mo notanga kombote po to sa publicité batu te bande ko benga oyo pengani batu na bino ndeni bozo beta suste yo pengani bando katela batu bangala mabe wando katela bangala mabe olingisu makambo wana te toyoka pe ke nzamba frapaka na cancer oucho be na cancer makasi. Eza solo bosembo tana biso bosembo ndetro ba église c'est vrai ezali c'est vrai vraiment bandeko na ngai nalinga kotanga kombo mingi te po sala nga passe ndenge na koma na 48 kg kovo basuki otwe longwaki mutumba kovo mama zolelaka ba prière ba botikanga ba prière te apôtre mani en église abima batikanga ba prière te eza naza ko tombola kombo nete menazolo ba o ezali vrai ba o batikinga vraiment ba prière pasteur de la foi évangéliste na prophète Makasi Mangala za na États-Unis yaza peza nzamba sala ke Makasi na likabo. En tout cas bande konanga na koma kochola moto akobenga nga pengani so mta benga pengani boni na siliki makasi nando kolinga kuko kate mta banga yo pengani boye nalinga ko mingi mwana bi so abi nga yembela nga omoni nga na yemba ko banga mama yemba te nalingi kuko kate ndo na koma ki vraiment lo koneti mutu moko na yebite na ko loba. Mais gloire à Dieu, ezate na koma ki ko koma ne ko yembela mokili ko yembela batu be non mais na koma ki vraiment mutu mona ndo linga souffre mate so mta isinga tokelo ko sambela on dirait tchenga mbeli na motema tokelo ko sambela mona bia na sambela te botika ngala vana nano mama zolela yaka mona te botika nga ti tangu maladi wana ko ya punition nzambe amen ya ona isi bino bandeko na nga nzambe apamelaka mutu
bokanisa te kaka ke nzambe otala ye azokaka mawa non nzambe soko ozoyoka te otosa te ondaki kosalele apesaki oyo esengelaki ezala na kati na yo yo sikoyo oyo kokóma na moma moko moni keno neti osimbi mokili okomi kotyola kombo na ye nzambe afrapaka en tout cas afrapaki ngai na cancer ya makila cancer ya mikuwa maladi wana basakana nango te ya maladi mo mutu po bika nango il faut vraiment mawa na nzambe litanga ya lisu litanga ekita ya nzambe ke ayoki mpe mawa pa bikisa yo baninga na nga mingi nazalaki na bango hôpital mingi bakufi baokufa na misu na nga misu bakomona ba 40-35 kilo nga nazotala bango na omona nde bazokufa mais nde na bande kolele pa ya seigneur nzambe moka ye mwana esa bino eza te yango wana nzambe wana siko ayebisi nga balobi na baprofete makasi baprofete ebele ke boyebisa ye soki azongeli bolingo ya kokumisa nzambe te koyembela nzambe te na kofrape tina na génération à génération na ye génération na nga boyebi bana na nga bana na nga ntango na ye koyoka lolakana ntango balobi bongo nde nafukamaki kolela pa ya seigneur kolela baprière na ye kobima hôpital prière kaka prière prophète makasi prophète dada Esaïe nabosani komona mboka pasteur Esaïe aza na Angola diluka Esaïe diluka ti ba ko bondela pona ngai mawa na nzambe kiti pona ngai alezaki na komona ko sala ba examen ba singa balobi naza suna maladie te docteur o ade ko soigner nga docteur Caro na otanga kombo na ye andimaka science andimaka nzambe te po ye alobai nzambe azalaka te so nzambe azalaka pourquoi bato basufraka ngai nayebisaka na binzambe nga na osambela obikisa ngai 2000 décembre 2017 ti tokomi na 2010 le 1er janvier 2019 ndenge baresultat na ngai tobima ke eloko moko eza lisusu te à cause ya baprière carême kolele pa na seigneur kosala ba sacrifice kotumba mbeka ça veut dire que onyokola nzoto na yo po nzamba bikisa en tout cas na uti musika bandeko na bo perdre d'espoir te soko moni maladi nini frappé yo bandeko na ngai lele pa seigneur senga bolimbisa mabe nyonso sala ba sacrifice tumba mbeka oyo ko toucher o motema osala motema pasi lala tolo na se nzamba ozongiselo yano nzambe abikisaka maladi nyonso bo perdre d'espoir te po ngai vraiment nazaki na kondima ke nzambe na nga obikisa nga otikanga te na ndo obelaka nzambe na yembelaki na stade de martyr c'est ça babenga ka stade de martyr stade de martyr na yembelaki yo bato babongwana bato bazongaki pa na makona seigneur po anini nzambe lelo obikisa ngai te kanisa ta ba bien fait o na salaka nzambe okaki mawa na minute o nde nazoyesa bino nazali na bonne santé na koloba eloko moko eza susu te yango bomoninga nazaboy gloire à Dieu. Merci beaucoup Pengani. En tout cas, merci beaucoup Pengani Makoma. Oza sincère, obombi, ikamwanate. Mais ce que nous ça la biso passi, batnya surtout ba otala biso, ba ebike famille Makoma, ba sambela na bima. Amen. Donc na minto to na bima na sayo, bato ba poto ba kenda poto kala donc ba yebi kasavu, to na sayo awa na bima. Ba ebike bo sambela na bima, mais comme ça biso bato ba sungio na ba prière tant obeli ozu problème olo concité bato ba encadrer na bandi na banda bato église pesa prophétie église bo bokoma loba makoma église boyembeli place bobimeleza bima po za mokili mobimba mais bato ba e comme si bato moni pasteur de la foi na Roger Baka par bato tangi ba on ba pesa message et puis ba sungio na ba prière ozonga ki église na ote ba on ba pesa ko ba message et puis ba on ba selo ba prière ba on ba selo délivrance. Non, non, il s'agit de Kamoko. On a évité ce qui n'a le bien ondérénini. N'a le bien que dès le début à maladie, tisikoyo, batu ebele basunga kinga na ba prière, batu ebele batika kinga ite, neti na lobi bien, na lobi pasteur de la foi tika kinga ite, évangéliste Roger Bakatika kinga ite, prophète apôtre prophète Emmanuel Bolia a une église ya bima batika kinga ite. Donc nazala qui vraiment na batu ebele bande ko soutenir nga na prière na
natangi bakombo na bango pona kopesa bango lokumu te po baza bato lokola ngai mais napesi lokumu na nzambe o atombolaki bango basungaki nga na ba prière prophète Makasi Mangala na États-Unis Esaïe Diluka na Angola na Luanda je crois bango nso batikaki ngai te donc nazalaki na liboke ya batu o babandaki ko prier po na ngai kolela nzambe na ngai nzambe na lola po na nino tiki ser na yo ayembelaki yo abinelaki yo vraiment na oyesa bino ngai tano ndema na makoma na ondeki kotala bafante na ndeki kotala nzambe o atemi liboso langa mingi so nazoyemba omona bafani baoganga pengani nga na omona bango te na omona Yesu Masia asala quelque chose na kati ya bato bazobenga pengani nga naza mutu pamba yonde nzambe à travers na yonde baobenga pengani batela bato wana na ndotala mingi nzambe vraiment na samno vérité so nazaki mutu na bafani mais nanga sala break te nanga zalaka na yemba lomo yemba na loyenge po kaka bamona kaka pengani azosala banzembo non donc nazoki tana ngai nzamba bikisinga nazwi tana nga ba prière ti lelo nde nazobimisa album nyonso to ezali na kolanda na nzela ya nzambe ngoyi sabat baotala biso ti sikoyo ozakaka na église Bima bolongwa te amen tozaka na église Bima tolongwa te ya Martin de akoma apôtre nzamba pamboli ye aza kwanti aza na papa na ye o azo akadre ye apôtre boli manipe na prophète Dada prophète Dada bazo kambaye aza apôtre na église na katna Belgique mais biso makoma tozaka na église ya Bima église de Jésus-Christ de l'esprit de vérité Bima par apôtre Emmanuel. Merci beaucoup Pengani tokomo koma na suka mais comme singa na tuna que question lobi oye pona osala album na yo bato ba bibino ke wando yembe sika moko fai mobimba malgré Nathalie Sakenda na ye tokobeta sete mingi na wana te to occasion kutane to soane après ça biso ba raison nini oye akenda de l'autre côté mais comme si biso to yebe ke bobimsa album bino nyonso tout yo obimsa album na yo moko na petit album ngolingo rendre grâce na nzambe na ndenga bikisio na maladie tu ezapenda ke ebandoza concert boye Pengani makoma avec son groupe olende zaki ba makoma ba concert ezala bongo ti neto monara sonesi mama leur mongo beta concert la mano didio ezala leur mbongo ezala orchestre na ye soto zui mélodie du ciel ya José Nzita orchestre na ye na habité yo osa album pona ko remercier ko pesa nzambe merci na ndenga bikisio na maladie ya cancer to eza pena ke osali na ope groupe na omoko longwe. Non, ngala longwe te makoma toza toujours soudé ezali album on nazo sala ngo pona ko remercier Seigneur Jésus-Christ de Nazareth na ndenge abiki singai na o ezalaki impossible na miso na bato et ezali possible na miso na Jésus-Christ de Nazareth nzamba biki singa na uti musika donc yango na ngai na sala ko yembela ye ko kumisa ye eza mingi pona ko kumisa Seigneur mais bande ko nanga batiki ngai te bande ko ngai ba yaduma ya tutala ya Martin ende ko nanga Nathalie na bika sona bi Nathalie tout le monde batia wow Nathalie sundenge nini bo sana teke Nathalie zaleki nanga ndenge azali wana na kosepela kutu mingi aedenga mingi azala na ngai po nini po on sait jamais o Nathalie ko sala wana ezali msu ko zonga ne mobimba na makolo na Yesu Masia ya ngwana Nathalie sala mission mo aboya bino abiya otiko yemba suna bino taboya na famille est-ce que oko esta ce jour asuka boso wana Nathalie voilà émission zolo beza émission à kala voilà tant tozana na ba problème que fallait pas oyemba boy fallait pas la musique à mokili tozana na nungu moni famille singa famille benda na kamekata na raté moni biso to akina tozana famille tant to opekisa eli kambola tozaka toujours na famille groupe makoma totio na part siko bande ko na ba yane ba tele misko to loba yo poni osali boy yo ko sala boy te wana za akemo na kanda tout sala azolo ba peke oh non ngai na linko ko solo solo bande ko na ngate parce que na kanda la bango pona boyeza ki na époque wana siko eza su bongo te na Nathalie tozala ensemble to lia ensemble ba bonne année no ouais to fetara na so pa ba maman na papa azale kinanga toza toujours ensemble na ye et puis to solar na biso po téléphone ngai mwana benga ce que za te po ton émission na go benga ye pe bo kapé oui nanga Nathalie aboni Nathalie nazala to za faire famille to abana libota moko maman mon papa moko pourquoi to kabwana donc tozaka toujours ko edané ko edane yo edanga mo mukete na sungana na ba question na ba toli tout ça là album na yo ngo titre na ngonene en tout cas non na ne pesa mité banzebo ezali ebele
mais nano epesami te tozozela nakoloba te nano epesami te ndeni nakoloba ke batitre ebele mais il faut sikoyo kokota mabondeli nasi bomona nga naoloba mika kokota mabondeli parce que mwana nzambe esengeli likambo nyonso avosala il faut tout na seigneur obondela volonté nzambe ekokisama nakoponaka te kolo sunga ngai non bikisa ngai merci seigneur non il faut titre wana epesama na volonté na nzambe banzembo etouche batu ezongisa elongola bato na molili ekomisa bato na ngambo na nzambe bato bazalaka na espoir te ke nzambe akobikisa diabete sida cancer a partir ya banzembo wana basosola solo ke yesu masiya abikisaka ya solo amen. tozela ba featuring na ba artiste mususu netu ye na Kinshasa boye surtout yo stongo oyemba na mona okinda ba ligne ba mama lor ba boyemba ba voix minene na ebite tozela mususu moni pengani makoma featuring na Sœur Trina pengani makoma na Sandra Mbui mama pasteur Sandra Mbui pengani makoma na Sœur de na mwana toto mona ra yo ra ba ndeko no ka ndeto mesana mona bino ouf mokano nzambe kokisa makara naza pengani makoma naza kaka po pengani makoma ya makanga mo mapengani kaka te naza pona mutu nyonso koyembela nzambe kokumisa nzambe naza pengani makoma pona mapengani kaka mote naza pona mutu nyonso oya kolinga yemba na ngai na boyi te mais na otuna na molimo ko kende rapide bongo te omoni mokili eza suma la mute sata la koti mingi alati poso na meme mais la kati nzoto naza na nkoi aboyi na ezala erreur moko lisusu ke o ekosala make kobetisa bato mabaku na lingi te yango wana naza mpona motu nyonso voilà tokomi na biso basuka mama pengani makoma mais tomotoyeba album nde ebima boye bino toza na maison production te nayebi mpe te so oza producteur bobanda ya ne liboso wana tomotoyeba auditeur nini oyo azwi charge obimisela yo album na oyo producteur nano na producteur te malgré baproducteur bademande baproducteur eza ebele maintenant nous nazwi producteur te oyo ekambinga kendo nazala na travailler na ye pour le moment baproducteur bakoki koya na bango nyonso bakoki koya mais sikoyo ezali sikoyo likambo ya okotela yango prière c'est tout à fait normal que boye 10 boye 20 na bondeli na tuni molimo na ko est-ce que nzele zali na ngai ya ko continuer na Antoine na Diedo na Dudu bena nani ndenge molimo ekamba e pondelanga moto o malamu to kozane to tambola ne nzela moko voilà c'est facile mais yo moko to moni ba label ezebeli ba monsieur bele ba sek ba label yo moko ko so mo ke producteur o ya to o be ta pe porte na label moko va Kofi Central, va FTV, va Ted Record, on peut taper porte, non? Là, on a besoin de tout signer contrat de on peut faire la motion na kosa lango pourquoi pas na kosa lango mais non c'est pas la mingi ba o balandi mission oyo auditeur baya to solola et ça la facile kena kende ko beta pa to sunga la zakate hein nazalaka te nayaka koyaka donc nayaka mingi mpenza te donc esepela mingi ke bazwi producteur mo tozosolola tozobongisa makambo ezala mpe mbangu mpo na kozonga. En tout cas, merci de comme nous sommes souka émission la biso le toti que la bino artiste pour mon na esa la biso bien vous avez belé ya rota la biso partout dans le monde depuis les États-Unis na pesi bambote ebele na gari wele en tout cas grand frère propre bambote no ya wana kaka les États-Unis voilà la moni Jean Bicholet balobi mon beau frère mobali ndinga mobala obindu bambote no Adrien 5e des États-Unis bambote na yo na pesi bambote belé na Paris la moni Liambi Rado c'est Kala, Bobala Mapeka Carré, Bambote no yango wana na Londres, Chouchou Lokonda, Belé na Chouchou Lokonda, motema ya Philippe Passoula, au sein de Gambé, pour avoir père double, yo mère double, en tout cas Bambote depuis Londres, à Paris, la moni Chéribé, Bobette Lokonda, il y a Bosse, Georges Kitenge, na Bissou Bambote Belé, Serge Kabango, il y a Lila Lokonda, Bambote, et puis la compo sur la tête, Fabou c'est mot, la balobio na bango, aux Arabes,
pour moi niveau moroté pour côté Fabrice Mola trop d'écart et puis Gent Sigalo toujours point carré donc surtout ça la rempli ils allaient à carré et puis j'ai bien comme depuis Irlande il y a le chingo na lobango na kusate bala mo sa tabandi so bali da mo sa tabandi ça dit que revient au lycée depuis par rapport à la tête donc comme na fuka Pirani merci beaucoup et ça va bien bien tout comme on a on a vu que tout bandé on a surtout capé on fait ça la bien makasi merci Nayo Jordan Kambala merci na Newman Sim Cecele donc bon retour et puis félicitations à Adoyoué va lui tout gagner déjà désormais la maman Clédia Moussoïl en tout cas bienvenue dans le monde en haut bah mariage na bino ma pena sola ondimana yo nanzambe ezali fungala ya likolo sola ondima na yo ipai na ye nasuki na wana pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Silier agence Colicot fret aérienne et maritime spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier il suffit ozala na adresse ozala na France to na mboka nyonso ya Europe ozala na Canada les États-Unis en Amérique du Sud, aux ala na Russie, Asie, il suffit aux ala na adresse, bakoya ko tombo la colline yo bango moko. Ata ezali ya muki et moins d'un kilo, bakoya ko tombo la. Bon na ba e banson bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe o ligne maritime, benga bango na ba numéro e komami na écran. Qui olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance 93 420 Villepinte plus 33 6 27 32 94 32 agence Colicot le sérieux de la Sponsor officiel BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de tente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440 BM Hotel Bernadette Massé. Cette émission est sponsorisée par Papy Leroux. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.